balandi ya chaîne na biso bisika nyonso ezwami bino na Afrique, na États-Unis, na Europe, na Asie, na pesi bino mbote na kombo na Yesu. Na yebike ezambala liboso bomo nanga na bililingi na kombo nanga Frebedo ne babenga kanga ne bomoni nga boye naza na message très important. Na yebike ezaki message moko na pesa na 2021 mais eleka na ba média te mais toyo komona ke message wana ezo se réaliser à 100%. Et tant na zui deuxième message akoki ko bomba ngote vu que bato bayeba bien que il y a certaines choses zambazo salango selon propre volonté nae, pas la volonté d'une personne. Bien-aimé dans le Seigneur, na pesi bino lisusu mbote nzambe apambola bino. Bolanda biso attentivement pe message ko partager na mutu nyonso azwango a considérer ango. Ezalaka message toyoki tobwaki te ezala considérer parce que makambo onzamba lobi yango nde ekokokisama. Nazana message oyo na pesa 2021 ya mosali ya Nzambe papa Marcelo Jérémie Tunasi vie ministère naye ezalaki 2021 na 30 matin ezalaki 9e journée ezalaki na kati ya kids na moni une gloire et telemi na mboka mobimba azosala conférence équilibre pe mokili mobimba ezolanda yango. Na moni même dans les fins fonds, il y a ba village, batie ba grand, bisika courant ezate batie ba grand, ba pelisi groupe électrogène, radio na biso RTNC, amemi image ti place wana, batu bazo tala bazo landa ba prédication, batu bazo bika, zambazo sala miracle. Et puis na ye comme na certaines basali en Zambie, na botanga komote, bazalaki contre. Na mosali azo komaye azo la kisaboyo azo tika azo pesa ba bakisi eza kisi bazo sala ba émission na façon nyonso. Après na ye komona basali nzambo bazali na kati ya temple balobi ke papa tokende liboso toza sima na yo kolanda makelele ya bato bazoloba te biso tokende liboso parce que toyebi liboso nini nzamba bombeli biso. Après na ye komona batu bazo uta libanda ya mboka Europe, États-Unis, Océanie, Canada, bazo ya naba investisseur bazo ya ko investir na mboka o bayoka juste abanda koyoka ba prédication ba mona miracle ndenge ezo salema vi bazalaki musika bato bazo non peut-être cause la ba théâtre tozana ta ya suka ezaba montage biso moko tokende. Et vu que batozomona batu bamemi ba entreprise na bango na mboka ya Congo réveil na mboka na biso à travers mosali ya Nzambe. Bien-aimé wana eza 2021 pe na bomba kiango te na lakisa kiango pasteur assistant papa Dani Kalala na yebike ako se rappelle na lakisa voilà yasa onyon na utiko betela bino mais lelo naza na message mususu on nazo pesa na mboka pe monde entier bayoka yango parce que il y a une gloire onzamba réservé pour na mosali na pe tango ekoya bayoka lisusu o batu bakoya koloba te bayeba ke Nzambe aza na capacité ya kosala au-delà. Na yebi ke touti ko perdre maman Blanche c'était le 12 mois passés to perdre c'était mercredi. Et quand on a mon message, et ça linga passe. Un jeudi, na kei ko sambela. Et quand on a sambeli na butu, na sambeli de 16h jusqu'à 8h. Bien aimé, quand on a silisi ko sambela, zamba pesinga ba révélation oh, nazo yebisa bino lelo. Botika koloba. Na kati ya mbogo tozalaki na Edi Nabal. Zamba tamboli na ye. Nenge esengeli. Melelo.
Zamba a utilisé Mosali na ye Marcelo Jérémy Tunasi. Et nazo senga na communauté nyonso ba soutenir ye parce que c'est une pylône on Zamba tchena kati ya mboka pour amener un changement. Et corps du Christ, je vous prie de soutenir Mosali Nzambe. Oza l'église pas kala songolo. Mais tant que oza kati ya corps du Christ, il faut pour soutenir. Lelo edi na bala zate. Lelo beaucoup bazolo banzamba edi na bala. Zamba atambola na edi. Mais si je ne m'abuse pas, il y avait certaines personnes babanda koloba est-ce qu'il y a zamusala nzambe eza biloko ya lukuta eza bo eza kisime lelo bazo reconnaître le ministère na ye. Bien aimé tika na ye biseyo pour reconnaître mutu il faut reconnaître en wazana bomo. Kobakele ba flotine libiso. Voilà un homme que tu utilises. Et ça que tant on va utiliser ba ton sous-souté. Mais la dimension azo memaye. Et ça dimension on sous. Mais il faut tout soutenir ye. Tomoni Moïse abanda kobunda. Tant maboko Moïse ezoto mama bazo longo. Tant azo kitisa maboko bazo perdre. Lelo na mboka na biso tozoluka développement. Tozoluka mboka c'est parmi. Tozoluka makambo échanger. Et ko changer ka na gouvernement te. Même va canal à ba prière. Soto soutenir Mosali Nzambe parce qu'il est basé sur la nation. Même à ce temps-là en 2021, ils ont la cap pour la nation. Abanda ko sambela pour le ministère na yemo côté. Abanda ko sala pour la vie na yemo côté. Abanda ko plaider beaucoup pour la nation congolaise. Et aujourd'hui, après la mort de maman, Batoazo Kota Barenyo, et comme il y a une émission à Kosala pour Oyebana, Okoyebana na passe à Moninga, Ozol Kotombo na passe à Moninga, corps du Christ, ouvre-nous, Tozo Kendewapi, Tozo Sukawapi, parce que Lelo, Tokomika groupe, Nainaza groupe tel, Toza corps du Christ, tant que Tozo Bazolo corps du Christ, Toza bisonyons ensemble. Tokoki kobundisa musapite parce que musapi eza na maboko parce que nga naza mutu nyonso ezosala nzoto lelo Nzamba yebisi ngai yebisa peuple congolais mosali nanga na ko utiliser plus même Edina Bala plus télésphore akosala ba miracle mususu même yemoko azoyebate akokende de fois ba matanga muntu asekwi et puis bokoloba oh alekisaki mwasi non c'est Dieu parce que à ce temps-là na monaki bato azo sala bo ezakis oh azolekisa bato na kisi il y avait elo atamoko ezalaki te na yebaki te ke mama Blanche akokufa na monaki kaka nde bato baloba ezakisi asimbi kisi azolekisa bato na kisi bino bozomona te et des émissions et banda koleka à tout le temps. Mais je vous dis aujourd'hui, Boye Bake, Zambazo utilisé plus puissamment qu'avant. Zambazo même à une dimension moussous. Zambazo même à la hauteur. Il y aura une réveil dans cette nation. Batu bakoya na mboka oyo. Batu bakozwa misala. Ba investisseur bakoya. Juste Zambazo tambola na mosali na ye. Vu que bazomona que gloire eza na mboka ya Congo. Bakoya. Gouvernement a soutenir mosali na ye. Bana ya Nzambe ba memandie na losambo batika biloba loba. Botika de faux raisonnements. Botika ba pensée inutile pour raisonner juste qu'on attend sur les médias. Yakoloba biloba loba pona mosali. Ezali sumu. Ce sont des malédictions que vous attirez à vos enfants. Ce sont la mort que vous amenez dans vos familles. Lelo telobite. Mais après yo. Bana bakoliango. Ce sont des banzete ozolona. Bana ni bakoliango. Ezayo. Soki yo ozangi koliango. Bana na yo. Okotika. Et cause à la misère. Chers hommes de Dieu, je vous prie partout où vous me suivez. Soutenons-nous. Tosimba na maboko.
tozala uni, tokende na même pensée. Soki nzambe azo-utiliser moninga koyoka zuwa te. Soki nzambe azomema moninga à la hauteur, glorifier Dieu parce que c'est son temps. Nata ya mutu koluka opposition te. Nata ya mutu koluka bo oyebana obimake okomi opposant te. To glorifier nzambe. Nzamba komema ye dimension mosusu. Pe communauté très ferme va soutenir ye puissamment. Et bokomona bikamwisi nzamba kosala. Et après des années, vous comprendre que azalaki en Zambé. Mais to profiter occasion. Peuple congolais, le monde entier, la francophonie, je vous prie de soutenir cet homme de Dieu que Dieu utilise dans ces moments. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Partagez ces liens. Là où vous êtes, en Europe, en Afrique, en Asie, en Océanie, priez aussi pour la nation. Dieu vous bénisse. C'était humble serviteur Bédo Favori. Et nayebi ke Zamba zotika te kosalela biso, Zamba zotika te komema biso, yango nayepa na bino pe nazokumisa Nzambe ne message o eleki, yambala liboso elekaki te, nabombaki yango, mais nayebisaki certaines personnes basali Nzambe pe babanda ko soutenir la prière, et biso pe tozaki ya kolala te tobandaka kobondela. Mais lelo nzamba sali grâce à travers chaîne Nabiso Oyo de ememi biso na banda kona bino bisika nyonso ezo amibino. Que Dieu vous bénisse. Mon numéro est affiché dans l'écran, c'est je peux donner 082 5 21 37 025. Mon numéro c'est plus 243 85 21 37 025. Sozana Posa, c'est 085 plus 243 85 21 37 025. 080 plus 243 85 21 37 025. Sozana Posa et à prière. Orientation, exhortation, benga biso to kosambela, zamba kotika te kosalela partout où tu es. Ozana problème, il y a maladie, ozana problème, il y a mbongo, ozana situation moko compliquée. Même ozana mutu na hôpital, place non sozo landa biso, benga zambe akotika te. Oselo tosuki awa, tongutana na bino, alors à la prochaine occasion, que Dieu vous bénisse et rendez-vous au sommet. C'est Dieu qui nous appelle. Ciao.